députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Voilà, wana toza na rapport ya Kananga. Awa bato bazosala des jours et des jours vol ezaté. Soki botali na tarmac kaka do wana outi kokita eza vide. Depuis la prise ya décision ya kobaisser ba prix et Kasai et tout. Maintenant tozoloba, les gens pensent que nous exagérons. Awa, unique compagnie où les autres sont l'avion pour le temps soit fait, Bakassayen qui devrait normalement se soulever contre les chefs de l'État parce qu'il y a des monaka. L'unique compagnie les autres soulagés, les avions en Abokomona, Babendi, Django, SJL. Jet wana eza ya un Congolais
azali kosala na bamboka mosusu kala, il a estimé que pour le moment akoki kosoulager. C'est l'unique vol oyo ezali kokende na Mbujimayi, ezali kokende na Kananga régulièrement, au moins 2 fois la semaine. Soki ezali yango te bato bakoki ndenge tozoloba boye lobi bakolancer vol direct oyo etikala jamais kozala bakobanda kokende lobi ekozala na marque ya avion na bango eza Embraer ekokende direct Kinshasa Kisangani Isiro Buta Kisangani Kinshasa, donc ekosala tronçon wana et ekosala décollage ekozala lobi na 8 heures juste. Mais l'avantage na avion oyo bozomona ezali eza ntango mosusu na kozala na bango parce que nazalaki na posa ya kokende Isiro. Avantage nango ezovole place oyo baavion mosusu bomonaka bazwaka esalaka 3h30 Kinshasa Kananga, bango bazosala 1 heure. Mais baza na kati ya bitumba moko makasi. On doit poser la question na CA. Combien de vols basi basali na Kananga depuis la prise de décision? On doit poser la question à Congo Airways. Combien de vols basi basali na Kananga depuis que décision est jouable? La même question na CA na Congo Airways. Combien de vols sur Mbujimayi? Parce que Owana ezali base naturelle il y a chef de l'État. Mais tant que bazobo ya kovoler kokende. Mais musale daka ya kobundisaka bato bake awa oyo watake bo. Mais balingi bacha nini na mutu ya ba électeur naturel ya chef de l'État. De là ya ba ko circuler bien les avions. Soki oke Chikapa de les avions, Chikapa Kinshasa. Mais les 200 km qui restent, c'est compliqué. Yango bomoni, nyonso tokoti koloba eza que nyonso aza na tout intérêt ya koyeba nini akosala. Ceux qui prétendent kolinga chef de l'État koleka bato nyonso ngongango yango toza na Kasai touti bazamba bokomona calvaire bokoyoka Marcelin Bilo Mandenge alobi soki même près de l'émission ezali eza te autant de l'émission on fait les sacrifices. Les apôtres ont soulagé Bato. Maintenant, Kinshasa dit tomber bani. Baeli non, accueilli. Ce n'est pas ça. To simbana, to ça la quelque chose. On doit éviter Kindo. Parce que chacun a musala do sala, chacun oriente. Tenga do mona, muto mutema malam, azana mutema malam. Muto mutema mabe, azana mutema mabe. Oyo aza aventurier, aza aventurier. Je vais illustrer, vous parler d'un truc. Mama Kalunga asala théâtre. Tomoni afongoli école. Yo tango zo sala wana na théâtre. Yo tango zo sala musala wana eza kola kisabatu bilamba, eza komela masanga. Oyebi ko capitaliser tes succès na yo. Pona osala quelque chose. Na suka tango okoma mubange babandi ko salela yo cotisation. O asala makambo ebele, asala makambo ebele. Mama Kalunga. Est-ce que théâtre na yele ki abatu? Ça dépend de la vision Moudouazana. Et ça doit donner des leçons aux gens. Tout ce qui est politique et à Kindo. Tout ce qui est politique et à Koluka. Autant il y a bon monde en Akaka ceux qui campagnent bandi. C'est ça malamouté. Et la population doit voir. Bisso, comme on a vu au quotidien à la marquette, on le fait pour les Kassai. Il n'y a pas question de couleur politique. Il y a des hommes qui ont voté. Mais les Kassai retiendra que ceux qui barragent, ceux qui nous reconcilient ici, les Kassai retiendra que avec la volonté du chef de l'État, parce que Yéné, Azali Kosalisa, mais puis Somisat, Rémi Camp, Marcelin Bilombana et les Tamou, nous avons mouillé les maillots pour Naïsali. Je l'ai fait, je le ferai pour les Sankou. Je le ferai pour la Lomani. Je le ferai pour toutes les provinces. Et dans tous les secteurs, il n'y a pas que ça. Et d'ailleurs, Nazali Koutuko Bunda, Nabandeko ya compagnie Oyo, SJL,
pour que babanda kokita na Lomami na kabine, babanda kokita très régulièrement na Locha, babanda kokita na Chikapa, babanda kokita na Bwende, babanda kokita na Isiro ndenge babandi wana. Nous nous battons comme ça. Bao bakoya ko récupérer bakoya. Donc tosalaka makambu ya balampadeur, bato bachaka munoko. Bali ba récupérer biso tosalaki. Mais depuis tosalaki bosali lisunu. Depuis bosali lisunu. Na Kinshasa bato bavandeli kaka polémique. Oh ya sali boy, nazomona même makambu ya. Oh pétition contre Mboto, contre pétition, des attaques. Mais naza kuna te naza na polémique. Tout ça la concurrence na kosala bolam. Bientôt là na kozonga kananga pona pesa moninga subi. Mwana oyo na lobaki na bino kote zali banda panzi de Bukana. Nous allons l'assister. Pendant que bato azo fingana, ndenge na sala kawana na zolo banaza na sponsor moko te. Bandeko oyanga nde mutu. Des fois basista kanga qui interviennent à part oyanga moko. On doit prêcher par l'exemple. Autre chose parce que dans un aéroport ya kana. Bandeko nangai Kasai ezokufa. Kasai ezokufa. Batu bayebi lisu importance ya bilanga te. To sali distance ya Kolowa Kananga ti Bunkonde même bitabo komona na nzela te. Même nguba komona te zamba ezawa na batu bazokata te. Bazo zelaka likamuni sale pas le programme alimentaire mondial aya kopesa babosaki. Hôtel même temps ozo meka kopesa moi 500 francs et pas bana ndengo zo mone la banque. Batu bazo weli. Les gens ne vont pas au champ. Na tongo muto la muki azo se reposer na ye. Il est de notre intérêt ya ko sensibiliser batu. Bona komatisa esa la tout agriculture. Eza soni ya tomona kaba makambu. Oyo ezali kosalema na mboka. C'est normal. Nous avons le sacrifice. Donc, il faut la bisika, la toilette, toilette yangoa. Toilette yangoa. Par condition, il y a mabé makasi. Pas d'hôtel 5 étoiles. On n'a pas de repos. Mais il y a quand même les gens qui ont le courage d'attaquer. Les assauts. Nous prêcherons les pouvoirs de l'amour à la place de l'amour du pouvoir. Bon vanda. Bofinga, Bosala polémique. Nous avancerons. Septembre 2021, nous allons Kananga pour la Kozonga Kinshasa. Ce qui nous a soumis, l'Omina Kozala na Isiro, on doit continuer. Merci. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.